doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ils allaient 5 minutes moko toko lakisabino pour peuple congolais. Aza peuple moko, donc on dirait naïf. Peuple congolais, azali peuple moko, donc abo saraka trop vite. Peuple congolais, azali peuple moko, oh, comme ça amnésique. Donc, yé moko na makasi. Toningi to lakisabino pour comprendre ndokia Congo, donc mutulokola kanambe akoki kozongaka jamais na mboka na biso en tant que président de la République. Parce que vous comprenez que mutasala 18 ans, asala et l'autre côté, alingi aya kozonga po asala n'andeng pas constitution est impossible. Donc na clique na yemwana mobimba, jamais bakoki kozonga lisusu. To sepelipe na nzembo oyo ya Koffi Olomide alagisi biso le grand mopayo boyebi vraiment oyo ba combattant balobaka o ba musicien ba yembelaka makamba mboka te na kanisi wana ezali preuve munene oyo Koffi ayembeli biso nzembo kitoko vraiment na kati nazali kobimisa parole Koffi alobi ke donc olingi ba minerais à congolais mais olingi ba congolais te olingi richesse à Congo mais olingi ba congolais te comme le cas ya Kanambe kutaza congolais te donc vraiment botala na makambo tozali kozwa na FARDC tala ba groupe ya prière nyonso tout l'église tout basanganaki basali ba makambo donc ba politicien ba tout nyonso tout basangane wene ezali makambo ya mboka ezali susu makambo teke ya parti politique ezali teke makambo soki ya ndenge ni ezali makambo ya mboka mais nazali koyebisa bino moko bomoni est-ce que bomoni Kanambe asali ata tweet ya pamba donc déclaration courte même na tweet ezala mwasi na ye bomoni na makambo ya FARDC oyo bafongoli ata munoko na bango po bo comprendre que bazali batu oyo neti bisote bazali ba congolais te parce que likambo wana to mona ata na France awa makambo soki esengeli po na mboka o mona donc Macron bengisi donc François Hollande bengisi Sarkozy ba ekolobela makambo ya mboka makambo ya guerre oyo tozali ko vivre na mboka na biso ezali makambo teke ya parti politique ou bien à présent ezali makambo ya mboka mutu tout il faut vraiment alakisaki azali na souci ya FARDC to monaki vient na biso Seigneur Kibonge Kibonge o abenge Kibonge na Coupe du Monde Seigneur Kibonge Gento o azali na kati ya Kisasa botali azosala masolo donc marche ya ba sportif pour toujours kocha maboko na FARDC mais est-ce que bomoni que Kanambe ou bien mwasi na ye afiotoli mbanga po aloba po bo comprendre po ba congolais bazo comprendre te soki ba pesi soki $100 nini ateki mboka yangana bomona ke donc Kanamba sakana na mboka na biso parce que ebaki ke congolais soko zio pesi mboka eloko boya azobundisa muninga na ye tozali ko lakisa bino botala batu tout bazali derrière tozo lakisa bino donc batu o nyoso tout bazali na Sénat o bazali na parlement na sima ya union sacrée de la nation basalaki communiquer na bango pona ko soutenir ba FARDC pona ko soutenir mboka na biso na o ezali ko lekakuna na est. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice
afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, des coopérations multisectorielles, bi- et multilatérales, et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. C'est une déclaration, ça nécessite pas les débats. C'est une déclaration, oui. Binomoko Bomoni, donc personne n'est resté indifférent dans Makambo Oya FARDC. C'est Makambo Mboka. Mututu alagisi que non azali derrière FARDC mais Bomoni indifférence Oyo Kanamba zali nangona mwasi naye ata Twitter pamba ezako tuteka ça la vidéo Twitter pamba oh bon azo condamné mo donc il y a koko condamné ba Rwanda te akoko ko condamné loko moko te parce que yazali simana bango ye mutabanda ki ko sala tout que guerre wana etikala pour ba Rwanda ba profiter donc na ba richesse na biso bomoni lelo ezalaki que donc Nations Unies donc ba américain banani ba bandai ko dimate bazali ko bango polele te siko balobi on pensa que polele donc Rwanda mutu ezali ko attaquer mboka na biso donc tozali ko zela ba sanction neti secrétaire général pe Nations Unies roya ko na mboka na biso tozali ko zela vraiment président de la République alobela e ouvertement ba sanction salama parce que so ba sanction ezate ah mais vous donc nabiso na kota Poutine azane na ba sanction kaka ya mbala moko apesi biso ata Satan 0 un coup de tata 0 kaka tout ça ka ba maso na biso parce que mutunyo surtout donc à reconnaître donc officiellement donc Nations Unies et reconnaître que Rwanda mutueza ko attaquer donc mboka na biso donc sikoto zilani ezali ba sanction to marqué pause na biso ya ba partenaire na biso publicitaire donc vraiment restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Vendredi 19 août 2022, de 20h à l'aube, venez vivre la fête Yaba Mongo. Boya Kotala Lolenge Nabiso, à la salle Espace Mosaïque, au numéro 11 rue Maximilien Robespierre, 93 130, Noisy-le-Sec. Le sac à tout le monde. Production Adi Londolé. Sonorisation et ambiance, DJ Patron Alain Milandou. Maître de cérémonie, Adi Londolé, le célèbre journaliste Boko Mentu. Mwana Mongo. Faites passer le message. Kabali Solo. Et Bongo Bokoli Nini. Liboke, Ntuka, Mpose, Mpondua Mai, Nape, Nyoso Bolukaka. À ne pas manquer. Adi Londolé Losako. Bokila le Kondo, FAP Kato. Bokili Bolontier. Motema Batina Yakaye. Bokulaka Baba Bankono. Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants, majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des béquilles. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la fondation Alidor Massamba, qui
qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en 5 piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter, moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour le défendre. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche, na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que vous kende. Donc, vous avez besoin, il y a câble HDMI,
courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la solution là, toujours. Salon number one, c'est Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Bino Moroboitu Kolanda, donc partenaire Nabiso, à part partenaire Nabiso, le 19 tozali na fête munene ya ba mongo awa nakati ya Paris, donc ba mongo ba royamba biso be kolo musuto kotala lolenge ndenge nini bazala rakuna pe bomoni donc fondation oyo munene ya Masamba Alidor Masamba oyo azosala po na mboka na biso bomoni pe Sepela TV bomoni donc Kodia Simo bomoni donc Wami Business bomoni donc Kitenga appartement bomoni salon de coiffure na biso oyo ya Saint-Denis donc Elbito Coiffure. Donc tozali kobeta c'était bakosa binote donc vraiment bakosa binote bino moko bozali komona déclaration à ta mon côté kanamba sali ata déclaration mon côté ezali kolobaki oh non tala mboka na biso ba attaquer yango mboka na biso non asalite bongo siko mboka ngo azali ko linga yango ndenge nini par rapport à quoi akoki ko linga mboka na biso soki akoki ko sala même pas tweet tout mona ke kanambe azo soutenir FARDC. Mais salamité ezala mwasi nae donc po bumona ki ndoki na bango balingi mboka na bisote bino bozomona batunyo surtout na lobi batunyo surtout même Fayulu muta ba contretemps bomona Fayulu atelemela sala ba déclaration que non il faut boyer tozali sima il faut ko bengana ambassadeur à Rwanda boyer donc tozali na sima FARDC Fayulu kutu muta ba contretemps donc atelemeli masolo ngo asali mais kanambe ni mwasi nae encore moins batuna ya PPRD basa la déclaration pour mboka donc bon bango balingi mboka na intérêt na bango ya ba minéraux mboka mais mboka na biso congolais alingi congolais te alingi minéraux à Congo mais alingi congolais te donc yana ndenge na beta c'était bokota na distraction te
donc kanambe bo boule donc bo bateau mususu bazo boulete bazo zwa bango neti bana mike moko bo na psi bino déclaration et ce kanambe ça les déclaration pour na FARDC kanambe beti ata tweet moko bo akomi po alobake non en tout cas nazo soutenir FARDC ce gazalaki ndeko na biso azalaki na sima na biso alingaki kosala yango mais asali yango te yango na bi bokota na distraction te kanamba azali ndeko na biso te azali na sima na biso te donc kanamba azali mutu moko te oyo tokoki kotia confiance ndenga kendaki ndenga na akende pe kaka libela donc ndenga tika na bempeye atika la bekaka na bempeye libela donc yango lelo ezalaki kamwa 5 minutes moko ya mbangu na telemisa donc état d'esprit à peuple congolais na zongisa bango vraiment na makidi bate batikala na kidi bate ba comprendre que kanamba azali ndeko na biso te donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na epsa binoka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc surtout comme Inasuka Bobika base to tikango jamais donc to banda toujours honorable Jean Moutala nakati à Londres azali siko nakati Kisasa na vacances honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei nakati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei nakati ya Paris awatoye nakati ya Paris pour na repesa Jean-Marie Chibangu merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi nakati États-Unis d'Amérique tozali kopesa mbeuté na Mama Songe Yambeli merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Richard Mbuluku na États-Unis d'Amérique merci Nanyo sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Neves Ntimba petite sœur na Hollande Neves Ntimba merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Action Zakoto nakati à Paris triple action Zakoto merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Robingele et Botou merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Ivi Aponga, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Maître Hakim Kabongo, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Chai Mukenge, Chai Wabalengela, mon voisin, Chai Mukenge, Chai. Merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Babi Kisinga. Jerry Mukuna, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes. Très propre, Fifi Filofaria. Merci. Nanyo surtout, Bossala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Torosukisa. Toujours, Ndengito Mesana Kosukisa, na Dokotolo, Nabiso, Jean-Paul Djamba. Merci. Nanyo surtout, Bossala rapport na communauté, na côté à santé, na émission, na Parlons Santé. Donc, nous allons mettre terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai. Donc, merci de rester connecté sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Arozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tout le monde a eu du ventre.